Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci, Nabao Balandi des shows Denar TV. Ce que n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Toye na sujet moko ya pasi maman na biso ayeko senga conseil na des shows Denar TV. Maman Lélia lobi batapoto bazanga mawa. Quel est le problème? Zala brancher toke na détail. Na rolinga avant to bande émission na rappelé batu nyonso to bande ko nyonso o bozolanda des shows Denar TV. Yaya cha cloche de notification. Cloche de notification eza ngonga. O ezo permettre yo soki toche émission siko yo po moni siko. So to koti direct yo po koti direct poto solo la ensemble. Ndeko moko uti ko benga nga lobby azo tunanga ba propos ya émission na sina sali depuis 3 mois. Tant on a que l'émission en ligne, les émissions na chat depuis 3 mois, il y a tout nanga en lobby. A lobby non papa, na kanisa qui est émission ya siko, tu vois. Pour autant la émission bien à YouTube, c'est la cloche de notification. C'est-à-dire ngonga na yo ezala ndenge o yange ezali. Soki ngonga no ezana des signes de vibration likolo, c'est-à-dire oza dans les bons. Soki ngonga na yo ezana des signes wana likolo te orobandota la émission toujours na retard. C'est ça l'importance d'avoir la cloche de notification. Donc, papa, maman, ndeko, tala soki ngonga na yo ekokani no yanga ndenge ka na chewana ekokana bongo ngonga na yo pe foza na ba trace mi balé likolo nango vérifier ka nde na oyebisa yo tala soki ngonga na yo eza bongo so eza bongo te toucher likolo ya ngonga wana okomone kokomela yo toute notification accepter toute notification wana okomi dans les bons. Na kolinga susu na rappeler eloko moko yaya ba émission des shows Denar TV eza pona biso nyonso, c'est-à-dire to partageaka soko tali kobosa na te partager pesa batu na messenger pesa na WhatsApp Facebook partout et siko lingi na mona bande comme sou babenga nga des shows omoni émission wana mutubo ya salibo émission eza pona ngana yo totala te émission eza pona biso nyonso totala. Ça veut dire ce que tu l'émission des shows Denar TV ko ça na te partager to partager ka ba émission bande ko belé ba na besoin ba yo ka ba émission boye o eza pona avenir. C'est ça l'importance. Donc ce que tu l'émission des shows Denar TV ko ça na te na suka partager chaque jour ezaka pona o na lobelité mais ba émission tout haut des choses au na ligne ce que si ko ta la yaya partager pesa na ba WhatsApp pesa na ba messenger pesa na ba imo yo moko ebi ba raisoni yo salelaka. Merci toche point tozonga na sujet. Maman na biso alobi boye des shows naza na problème moko sérieux likambo ba mbongo ya ko defa avec intérêt banque Lambert toza wana maman alobi boye des shows nazalaki na nyongo na defa ki me nyongo wana eluki ba problème ezanini. Maman alobi des shows nazalaki na ba difficulté ebele. C'est-à-dire, nazo les kaba difficulté et belé à l'heure actuelle. Maman lobi des choses nazo ki mbongo wana na sima camarade nanga. Camarade nanga nda yeba ki muto a def sarambongo. Ayelinga muta def sarambongo na ndako. Muta def sarambongo a def singa 3000 €. Kozongisa avec 20%. Maman a défi 3000 €. Voilà zongisa avec 20% et cela qui le colle à 3600 €. Ndenge maman yemoko lobi. Na 3600 €, maman lobi des shows nazana ba difficulté ebele. Nazana ba retard ya kofuta ndako. Na defa ki susu mbongo ya frère na biso mususu na église, la même chose maman defa ki susu 2000 € na frère na église plus 3000 € ya maman. Frère ya église maman il faut zongisa avec 30%. Nyonso wana elati maman. Maman lobi des shows nazana ba difficulté ebele. Mais problème ezanini. Maman amekaki kozongisa 3000 € oya mdeko adefaki. Azongisaki yango ndambu parce que ba difficulté elekaki alobi des shows soki ezaki mamba ba confinement te nga ifala ba bimisanga na ndako. Parce que azaki pe na ba retard ya kofuta ndako.
tant mambo confinement ye tant Macron lobi bati ko déranger mambo banda ku ba courant banini nde maman a sauvé ba bimisa ye nanda koute mais maman zalaki déjà na risque ba bengana ye nanda maman lobi des choses 3000 € na zwaki na futi yango malembe na silisa ki déjà 3000 € mais na suka nango kolombongo kolo 3000 € a lobi boye lokola na futi mbongo na ye na délai o toyoka na kité il faut na baxela ye 1000 € mususu na likolo c'est-à-dire 3000 € plus intérêt nango ezaki 600 lokola futi 3600 nyonso esili mais a futi yango na retard du fait que consommer temps ebele pozongisa mbongo nanga bakiselanga 1000 € mususu ya intérêt par rapport ya temps o mama umelaki na mbongo yaya pona nini ba congolais balingi komiyokisa pasi pona nini biso tolingaka kaka pasi ya muninga ekoma double mais landa oyoka pasi wane ko uta côté ya nani nde tina to yokolobela problème oyo yo koki ko comprendre nini na kati zelanga na expliquer yo o comprendre mama lobi boy ndeko mwasi o na defaki mbongo na ye ngana ye to mona na raté mbongo nyonso na ofuta na futa aka pa camarade o alakisa kinga ye camarade akenda kofuta kuna tangu camarade ye ko yebisanga ke kolombongo asiliki pona oumeli ko futa mbongo na ye alobi bakisa lisusu 1000 € ya intérêt et ça là le quoi 4600 ça veut dire 3000 € ya zwaki normal plus 600 € ya futa ki ya intérêt à 20% plus 1000 € pour oumeli na nyongo et ça li 4600 €. Yaya pona nini kozala na mutema ya makasi boy oui toboyi te yo koloba te des choses yo zolo ba bongo po yo defisa mbongo te oyebi makamto monaka oui ngana yebi ko defisa mbongo pe za ba problème batu msupe bazwa ba nyongo batu kaka po ya koluka ba problème ko futa ba problème ezalaka oui ça je sais mais zelanga na l'action côté ni problème eza mama lobi kolombongo jusque là ngana eto monana ka mkola pesa nga mbongo ndenge na zongisa mbongo na ndenge na 3600 na eto monana raté numéro na epa pesa raté alobaki lokola toza esika mona camarade nanga ngana pesa aka camarade apesa kaye mais question ya 1000 € ekoti na kati mama lobi des choses na sengi camarade nanga alaksanga kolombongo po bayaka pa nanga ngana yebi pa na yete to solo rapete na pe na numéro na téléphone te mais au moins mbongo na nyonso na futi 1000 € oya bina bakisa papa eleki ebele na kozwa 1000 € wapi na ba problème ebele na defaki su mbongo ya frère nanga na église naza na problème ko futa ndako loyer bazoluka ba benga nanga naza na difficulté ya makasi mama lobi des choses na bengi yo pona senga yo conseil na kende ko funda kolombongo oyo na la police parce que na futie déjà mbongo na ye ma komi ko lukana baxela ye 1000 € pona umeli na nyongo mama lobi na komi harceler donc maintenant c'est l'équipe des choses na ibisi maman oki ko funda yete lokola salisa kio na mbongo yo ko funda ete luka moye kutana na ye o expliquer ba problème o yo zanango akoki ko comprendre yo soit a annuler 1000 € wana ou soit a diviser yango par 2 ou soit boyoka na modalité nini okobaksela ye 1000 € wana idée o de choix apesi mama na banzi mama olandanga na TV ayebi makamu na yebisaki ye mama lobi des choses oui o idée yo pesi eza bongo eza bien mais obstacle eza ke camarade alingi kolaksanga kolombongo te tozande aw yango tolobi boy bato belé na poto toza bien te yaya bazo defisa mbongo par intérêt yo po yo bakisi commission na kati yo lobi kolombongo abiba baksele 1000 € mais kutanisa mama na kolombongo ndeko o na kati mama alingi kolaksa mninga na ye kolombongo te camarade à moi si camarade alingi kolaksa camarade kolombongo te mais quel est le problème toza aw qu'est-ce que moi j'ai compris par là ndenge to sola na mama c'est fort possible camarade wana ayebi eloko moko na katikati soit 1000 € wana azolo baba bakisa eza kolombongo mutasengi yango te soit intermédiaire wana eza na kati ye lokola za intermédiaire entre mama na kolombongo c'est-à-dire ye intermédiaire wana nda azoluka intérêt azoluka 1000 €. Ce qui yo lobi réellement que non kolombongo lobi baksa 1000 € po oumeli ko futa nyongo na ye mama lobi oui naza na ba difficulté belé benga ye ayapa nanga kolombongo alinko yate ye camarade azoba non ya lingi suko yate lokola bokenda na ye na mwa ba langage a bien te na ndingo lobai ke oke funde na leta alingi suko yate alobi pesa kaka 1000 € likolo yaya
Nga personnellement des choses, ceux qui déjà m'ambe komi bwe nga na olingana za l'intermédiaire te na kolakisa yo kolombongo bosila na naye. Mama lobi camarade na ye oyo alingi kolakisa ye kolombongo te. Mais bazotia mama pression abaksa kaka 1000 euros. Pona nini koluka kaka olia likolo ya souffrance a moninga. Yaya tolingani te. Kongola lingaka kaka alia likolo ya souffrance ya moninga yango meme mboka na biso to panza ngo biso moko. Foto ebage RDC biso moko ba congolais mutu to panza ngo po kongola lingaka kaka ye. Soki ye azui le reste à otala te. C'est ça le mal. Maman zo regretté problème à maman ezanini. Maman lobi boye akende kofunda kolombongo na la police parce qu'a commis harcelé à lembi menace eleki. Camarade la kisanga kolombongo oyaka na ye benga yeboya awa camarade aboyi. Tokumba na tokende pa na ena meka ko expliquer na ba difficulté camarade aboyi. Problème à maman na kati yango wana. Yo oki koloba nini na kati awa. Conseil ni yo kopesa mama. Maman lobi des shows. Ndenge naza problème na nango loyer, naza na retard à loyer. Mais au moins na sala effort, na zongisela mbongo na ye 3000 na defaka plus 600 euros ya nyongo na futi. Abakisi abina futa 1000 euros ya likolo po mbongo na futi yango na retard. Maman lobi so na futi mbongo ne na retard, ba problème eleka ki ebele, ndenge maman expliquer a defaki su mbongo ya frère na église. Na ba makambo nyonso aza nango na vie moya lobeza te, yango esalaki ki afuti ba mbongo mama ona na retard, mais asilisa nyonso. Mais na minute o balobi abakisa esusu 1000 euros. Et là, on y a kolo banakati. Maman ndimi afuta 1000 euros, mena mona kolo mbongo. Intermédiaire, camarade na ya boy kolaksa ye kolo mbongo. Maman akomone la kolo mbongo, wap azana numéro na ete mbongo nyonso nandenga azwaki, nandenga azongisi ezonga na maboko ya camarade. Et là, on y a kolo banakati. Est-ce que afunda kolo mbongo na la police? To asala nini? Parce que ye mbongo wana ya kolo ba 1000 euros abaksa likolo, mais eleki ebele. Oui, tu as des fois qui m'ont battu, mais 1000 euros les kébélés. Yo mutozo ça l'intermédiaire camarade. Mais ma maman pas Colombon. Comme pe Colombon à cause d'anaïna mutema malam. A solulina Colombon. Colombon à koloba oui totika. Ba possibilité zébélé à koloba oui futa 500 et longwa. Oui à qui koloba futa ngopenda mundam dengo futa ki. Mais question ezana maman au intermédiaire à l'obité yo il faut payer sa kaka 1000 euros. Maman lobi azana possibilité te ya kofuta 1000 euros. Au moins akutana na kolombongo asola na ye a expliquer kana ndenge za mais maman za bloqué parce que camarade aboyi kolaksa ye mutu apesa ka mbongo. Et lokoni yo koloba na kati congolais asepelaka na pasi ya mninga esprit ya commission tolongwe nango na Kinshasa toye nango tina poto wito boite commission eza commission mais commission ngo ezalaka bien muninga na ebele apasi boye. Maman balingi babimise na ndako. Maman defa banyongo mususu hier. Maman futi yo 3600. 3000 plus 600 na ya pourcentage a futi. Na suka nango babite, loko umeli na mbongo il faut baksa 1000 euros forfait par rapport ya ndengo umeli na nyongo. Yaya tolingana kate pona nini? Yango lo ninga na olinga sko toloba na katia côté conseil. Ngana olingana ebsa mutu moko boye maman. Soki yo defa rabambongo abatu yeba ke vie ya kodefa o progressité. Ngana za na éducation moko papa botinga pesanga ebsanga desho po ozala bien na vie nyongo kozwate. Nyongo kozwate nga desho ndenge na vandi na kiti awa nazwa nyongo mutu te. Ndenge omona na vandi na kiti nazwa nyongo mutu te, nazwa kape nyongo mutu te. Nga so na zwe eloko na yo na ebisi yo leka vendredi na opeso mbongo. Ce n'est pas nyongo kokomanga na kaete. Ateza biloko ko defisa na yebso kokomanga te yaka vendredi na opeso mbongo. C'est comme ça que moi j'ai fait. Nazwa ka nyongo te. Nga so ki komona nge koti na balista nyongo. Ah loba yo moko força ki okomanga. Mais personnellement moi nazwa ka nyongo mutu te. Nazwa ka nyongo te papa na nga yebsanga kokota nyongo te ata ya 1 franc kozwa te. Soko zangi melati ya rouge na mapalala. C'est ça la prospérité yaya. Tika kozwa nyongo, yonde kosoko zwa bambongo nyongo, yeba koko bloquer vie. Et réellement, je suis sûr que vous êtes d'accord, nanga mutu nyonso azaka na vie ya banyongo yaya azana ba difficulté financière. Mutu to azana banyongo na vie yaya azalaka na prospérité, prospère na ezaka na difficulté. Prospère na yo ekozana na pokoso. Webi pokoso? Yango nde mikakatano, yango nde difficulté.
yaya kozwaka nyongo te soko zangi pesa nzambe merci mela mai lia oyo za nango me soko koti vi ya nyongo oko progresser ata mukolo moko te voir même bato bakota ba nyongo na banque awa na bamboka mindele to ya bakota libulu ebele oyebi yango bazana ba nyongo na banque bato bakoma kokende komibwaka na ba escalier na ba étage na ba sia ba métro pona nini nyongo ya banque nyongo ya l'état. Tout le monde a une comme ça kufa kia wakala mingi te na mboka ya je ne sais pas c'était où Allemagne oui chose mort comme ça sur na bosanité abwaka amibwaka na se ya train amibwaka ki pona nini banyongwa l'état banyongwa muziki babiloko bosala ka ya makelemba tout ça et là tie mutu ake mikotsa na se ya train ndeko mwasi akufa yaya conseil o nga desho na koyebisa yo kozwaka nyongo te soko lingi vino ezala bien yaya kozwa nyongo te soko zangi kande toloba na Kinshasa lamba matembele lia lala o to ngai to baksa na suka yango wana me esali mawa pasi na soni mama na biso asengi conseil asala nini na problème o mama komi na niveau mama komi na idée akende kofunda na l'état menga de show na ebisaki loko les ambongo bato zwaki kofunda na l'état te mona kolombongo bobongisa mama lobi moya mona kolombongo ezate intermédiaire akangi bango ache mir eloni yo koyebisa mama sala voilà pourquoi tu es na sujet oyo pesa biso commentaire sur clavier et ko sala bien toyeba nini yo koyebisa mama par rapport à biloko eloni tu ngai to lo ba isusu yaya totika ba vie ya ba intermédiaire to kende misala kendo luka mbongo ti o kendo kotaka na sima ba biloko mike mike mutadef sarambongo kotensa na mutadef sarambongo yo lingaka te po yo tia ba intérêt no na kati c'est-à-dire biso tozaka na ba problème moko o ezaka problème entre congolais et sali mawa pasi na soni pesa maman conseil maman asala nini voilà o to ngeto lo ba pona maman ngo wana benga des shows Denar TV pesa biso ba sujet à bientôt le belango o ekomeli ekomela ba misuste ko sala bien graver numéro nanga na WhatsApp benga nga na zwaka mututu kobosa na te tia cloche de notification ya onde ko sala ke olandaka ba émission des shows Denar TV na temps. N'oubliez pas à chaque fois ce que tali émission des shows Denar TV ya partageaka kozela tena lo baramiko nyonso na chaque émission partagez te mutayo karambala moko mukolo azwaka mayele mbala moko c'est-à-dire na rappeler lisusu partageaka émission des shows Denar TV maman mususu atala papa mususu atala ndeko mususu atala ekosala bien toleki na annonce nazana maman na biso maman zana France maman zana 36 ans d'âge mère d'un enfant maman zana besoin mobile a bien bakumbela naye maman lingi mobile moro chrétien âge 36 42 ans soko za intéressé benga des shows Denar TV to pesio ba coordonnées na kuzu voilà nazana maman na biso mususu maman azana 46 ans d'âge maman azana Londres bande ko Londres ba yebi Londres bien maman azana Londres yondo ko luka na Londres kotaza maman azana besoin mobile ya bien mais ko za mukusete maman azana condition te mobile kaka azala responsable soko se intéressé benga des shows Denar TV to kopesa yo ba coordonnées ya maman na kuzu voilà nazana maman na biso mususu azana 53 ans d'âge maman azana 53 ans d'âge maman zoluka mobile ya bien bakumbela na responsable soko za intéressé benga des shows Denar TV to kopesa yo ba coordonnées ya maman na kuzu nazana maman na biso mususu 48 ans d'âge maman azana 48 ans d'âge maman zoluka mobile ya bien bakumbela na maman alobi mobile azala responsable mobile koya intérêt 50 à 60 ans d'âge soko zenga des shows Denar TV to pesio ba coordonnées ya maman na kuzu voilà toza na lupangu ya koteka nazana lupangu moko ya koteka na njili lupangu wana eza na njili quartier 5 avenue Fou na quartier 5 avenue Fou eza sur place commerciale lupangu eza na grandeur ya 18/20 soko za intéressé benga des shows Denar TV nazana lupangu mususu na Bumbu lupangu ya Bumbu eza toujours à vendre mais question eza nini lupangu eza na Bumbu lupangu wana eza 26/24 soko za intéressé eza sur Asosa soko za intéressé benga des shows Denar TV to pesio ba coordonnées na kuzu oyebi ezo sala mawa ba congolais moto yokana ba pesi annonce ya lupangu avant okendo tala lupangu ba tuna Kinshasa yaya benga na des shows Denar TV na kopesa yo numéro ya kolo lupangu
bosolo line awa na France bozui rendez-vous bapesi na Kinshasa nde bino boketa la ndako mais nazoka mwakolo lupango bazobenga ngawa ke non batu bazoya kuna sans demander la permission balandika na émission boye bake na comment dirais-je bake directement ko zo ba mesure ya lupango wa batu ya ba congolais mais na biso toza na ba problème obengi na des choses de na activité du fait que to pesa ki adresse eska lupango ezali to directement mutu na poto abengi bande kone na Kinshasa bake na lupango wa batu babandi ko zo ba mesure sans que ba benga awa na des choses de na TV sans que ba tuna bakolo lupango ya to changer ko ba émission ngo tozo sala vraiment mais batu mususu zaka difficile ya bakolo lupango ba benga babi des choses longo la adresse yango mo na longo li adresse so zo pesa ba annonce na opona lupango ya ko pesa adresse te batu bake ko sopana na adresse batu na lupango na Kinshasa sans que ba consulter kolo lupango nani atindi bino ba yebite baza na ni numéro ya mutu atindi bango ni numéro ya bonga obenga nga na kolo lupango te donc ils ont ça la bien te so oza na besoin lupango benga d'abord ba pesi numéro ya kolo lupango bosoli na kolo lupango atindi kombo bande kono na Kinshasa kuna esika lupango eza bazui rendez-vous nde sima nango bakoyamba bango po baya kotala lupango batu bakoma okende zo ba mesure ya lupango ya batu congolais ya makambo tozolo bavoma mais on dit ezo kota bo ezo bima boye esali mawa pasi nation yango moni toche susu ba adresse te to ando pesa ba adresse po ezala sérieux que non ba lupango eza réellement ezo ko exister eza pe ya solo ya côté quand même ba escroc ba eko kota na kati to annuler ba adresse mais lupango ezali soko za intéressé benga des choses de na TV bakutanisa ona kolo lupango ozwa rendez-vous opesi na bandeko no na Kinshasa bakendo tala lupango bandeko obo oketala lupango abatu sans permission ya totika escroquerie ezo sala bien te esali mawa pasi na soni voilà otenga to loba pona lelo ngo wana soko talinga mbali boso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ota la réalité aimer commenter partager votre émission ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya ciao.